balandi ya mayo jino de Bundesliga toyebi susu mpona kopasola mpoke na biso. Alors mpoke na biso alelo ezali ke ba voyage ya poto na nzela ya bamai. Alors tokolakisa bino mwa extrait mpona koyebisa bino ke vraiment banzela ya mai oyo bato bayaka banzela kokatakata ezali ba risque trop vraiment ba risque bato ebele ba perdre ba vie na bango bato ebele vraiment bakufi na banzela wana bungi na banzela kaka pona koya poto. Biso ba mayo jino de Bundesliga toyaka kobeta sete parce que tout le monde ki bandeko na biso ebele bakufi na banzela wana. Alors soki toyeboye eza teke pona esengo toza bien tout ça non. Poto soki to comparer ba poto ya kala ba série ya ba Joe F ezalaka bien par rapport à lelo po poto ebeba nango. Oyo bato bazokufa bazotika bavi na bango ke etoke banzela poto vraiment ezosala pasi na banzela oyo bango bazoya. Biso tozwa ba chance que non oye penza ke non okomi pe alors ça va. Mais batant wana ezalaki bata ya kala na sikoyo ekoma pasi ke non mutu okomona souffrance na mboka na ye ba autorité bazopesa bango misala te bazoluka te ke bato bakoka kozala vraiment heureux. Alors ils ont poussé bato kaka pona komona ba photo komona ba vidéo otala ba film. Alors ils ont poussé ba mono soki biso pe photo kende poto mais ezali vraiment mawa bolanda bomona bandeko na biso ndenge nini baya banzela poto oya kokata kata ekopesa bino leçon. Alors regardez, ça c'est un convoi avec plus de 480 personnes dans ce bateau en bois. Avec plus de 480 personnes sorties de la Libye. Ils sont déjà arrivés comme ça sur les côtes italiennes. Ils sont arrivés comme ça sur les côtes italiennes. Donc il y a déjà les sauvetages parce que quand vous voyez la vidéo comme ça, c'est les sauvetages, c'est les secours qui ont fait la vidéo. Vous allez voir la vidéo que le Zodiac, c'est pas le Zodiac, le bateau en bois est penché d'un côté. Le bateau est penché d'un côté, le bateau n'est plus équilibré. Pourtant, ils ont fait plus de 2 jours dans l'eau. Le bateau était équilibré, mais au moment où les secours sont arrivés, tout le monde commence à partir du côté des secours. D'autres sautent dans l'eau parce qu'ils savent que quand tu sautes dans l'eau, on va commencer par te sauver. Donc vous voyez qu'il y a toujours ce processus de celui qui veut être sauvé en premier et laisser les autres. Ce qui les pousse à sauter dans l'eau, ce qui n'est pas le cas ici parce que les sauvetages sont peu. Donc les secouristes sont peu. Ils sont nombreux dans l'eau. On va sauver qui et laisser qui. Il y a plus de 200 personnes versées dans l'eau contre un petit bateau. Parce que les secours sont de ce côté. Maintenant, ça déséquilibre le bateau. Ça déséquilibre le bateau et qui pousse les gens qui étaient sur le côté à se retrouver dans l'eau et qui pousse. D'autres sont même en train de pousser les gens qui sont sur le côté dans l'eau. Si tu ne connais pas nager, parce que je vois tout le monde n'a pas un gilet de sauvetage. Si tu ne connais pas nager, que tu n'as pas un gilet de sauvetage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir. Tout ça parce que vous êtes arrivé à bon port, vous êtes arrivé dans les bonnes conditions. Vous ne voulez pas patienter pour attendre qu'on vous sauve petit à petit. Si vous laissez qu'on vous sauve petit à petit, tout le monde doit finir toujours. Tout le monde doit finir par être sauvé et il n'y aura pas de mort. Parce que ici, il y a eu tellement de morts parce que tous ceux qui sautent dans l'eau là n'ont pas un gilet. Tous ceux qui sautent dans l'eau là n'ont pas un gilet de sauvetage. Tous ceux qui sautent dans l'eau là ne savent pas nager. Je n'ai pas envie de vous donner le nombre de personnes qui ont perdu leur vie dans ce convoi. C'était vraiment énorme. Tout ça parce que il y a des gens qui sont morts rien que sans être même dans l'eau, ils sont morts au fond du truc, au fond du bateau à cause de la bousculade. Ils tombent, si tu n'es pas fort, on te marche dessus, tout ça. Tout ça, c'est tous nos frères africains.
Tout ça, c'est pour nos frères africains. Comment le Beaux-Arts se passe pour tous ceux qui n'ont jamais vu comment, pour tous ceux qui n'ont jamais assisté, pour beaucoup d'entre vous qui ne savent pas comment ça se passe pour aller à Méditerranée. Voilà exactement comment ça se passe. Ils sont en train de transporter les zodiacs pour aller poser dans l'eau. Et les gens vont rentrer dans le zodiac. Ils vont pousser, ils vont porter, sortir de la bourse. Ce n'est pas facile. Vous voyez donc, regardez. Il suffit de croire, l'hémorragie s'arrêtera. Quoi cela, tu es mon précieux. Chilo, le père des orphelins. Namoni bauti komona extrait wana ndenge bato bayela ka banzela wana eza banzela moko très dangereux bato ebele bakoma bato ebele pe bakoma te alors ezali ba africain ba arabe ceux qui partout dans monde bata monde ate ba oyo balingaka apesi motu bongo ke non nakende poto alors na nzela ya kokatakata bino bauti komona ndenge koma bandeko na biso nde baya bapoto eza kitoko te soki obandi neti na mboka na yo oza no mpenza bien ozosa moi petit business na yo continue na business wana soki omoni kolingo ya poto yaka nzela na ndenge ya normal ose quand même otie makoki na yo oyo ose débrouiller otia yango ange ozwi visa na yo oye soki oye kotanga yo kaka soki oye kosala bafere na yo yo kaka mais koyaka banzela oyo ya kokatakata vraiment ça fait pas c'est pas bien bato ebele baperdre bavie na bango bato ebele vraiment bakufi na banzela wana alors mpona kaka koya poto banzela ya kokatakata alors eza banzela moko kitoko te bandeko ebele bakufi vraiment na banzela wana ebele nga mona nazalaki na mboka ya Grèce nakendaki kotala bandeko moko bazalaki kuna nakoma kuna mama moko boye aperdaki mwana na ye azoya na banzela kaka ndenge bokuti komonaka biloko wana bazoya na bandingi wana babengango badingi ntango bakomaki na katikati ya mai bazouti Turquie bazokota Grèce bakomi na katikati ya mai dingi wana epasuki bato bakomi kolela sauve kipe moto akotala bango aza te moto akosauve bango aza te alors ntango bakomi wana mwana na ye azodinda tioli na mai azokende moto akokanga mwana aza te parce que moto nyonso azobanga na ye alingi ti aperdre vie na ye yango epesaki mama wana leson azomona mwana ndenge azotiola ti mwana lini ameli mai mwana kei ozomona biloko wana eza kitoko oyo moto obotaki mwana na yo bien oke kozwa keno nakende na nzela wana na kokoma poto alors omoni barisque c'est pas bien ntango oza na mwa business na yo continue na business na yo okomona mpe okomi millionnaire ka na babusiness ya mike bato mingi bayebaka te ke non babusiness ya mike wana okokoma mpe millionnaire soki oza na économie ya malamu soki ozose sacrifier mpenza avec Dieu tout est possible alors il faut vraiment kozala kozwa décision kozwa décision ke nonga nazosala oyo mpona réussir opesi yango maboko ya nzambe e nazosala mpona réussir nazosala te mpona échouer alors na basouffrance wana nyonso basacrifice wana nyonso alors nzambe akotika yo te okomona kaka un jour pas obandaki na eloko moke ezomaka ebele tomona bakoma bamillionnaire ezomona bakoma bamillionnaire mpona ke babandaka kaka na babusiness ya mike ezalaka te il faut motu esala alors na baoyo mpe bozosala na baninga business il faut vraiment motu na bino esala parce que ntango yo moni moninga alinisi alobi asala eloko okanisa te aza millionnaire okanisa te place azosala kuna obie place azozwa yango eza facile non bato bazosouffrir bazokota baniongo bacrédit banini tusa mpona ke bakoka kosunga bamosusu bazwa misala bamata
bino bokozwa yango bomosaka na bino na mbongo. Alors yango ba conséquence que bato bazokende ba prison, ba conséquence bato bazokende kokufa, bato bazozonga ba déportation, azonga defaki mbongo bato moyen zo isango ezate ekomi ba komi kokanga na makasi bazozela na mbongo. Quand on a un mboka wana poko mo chola et que non okenda ke poto sala ke. Alors ils ont ba conséquence à biloko nyonso. Pour bino batini nous bozomela na bino. Alors pour mucho mona de bato ya kapoto. Moti pour mona bino moko. Alors au poto kitoko poto boye maintenant Afrique eza kitoko. Bamboka na biso oyo bandi ke non olamuki na tongo. Omeliti oza na problème na moto te mukanda te. Awa moko eloko kimisa bato surtout eza nikanda. Chaque jour futa o. Alors vraiment vous connaissez ça. Au moins, ce que vous bandez pas business ou américain, on dit que vraiment au niveau ça la business. Alors, si vous avez un conseil na bateau, vous avez une expérience. Si vous avez un conseil na bateau, vous avez aux autres les cas, vous avez au salamo et vous mandatez, vous avez un business à boire. Non, il n'y a pas de sommetier. Au moins, vous tenez ce que ça est là qu'on a eu que nan dege vous chep nan zambe li bosso, vous courez sur. Pour la serre, nous avons un conseil pour le business. Alors, vraiment, c'est très intéressant. Dans l'exhibino, dès que vous avez kende, vous avez chola la maille, dans l'exhibino, na partie à l'époso, vous avez un monde, vous avez un capote. Ce que deuxième partie, serre, nous avons éclairci bino. Dès que il faut ça pour progresser dans le business. Alors, suivez notre serre. Vous avez banda ko sala eloko, hein? Vous avez pensé moko idée moko ningo sala. Aime souvent ko senga conseil. C'est quoi conseil wana ko senga ngote na pembe na bato basala ngo ba échouer. Mais kenda plus ko senga conseil na pembe na bato bazana domaine et puis bazo excéder, bazo prospérer, bazo avancer. Parce que moto déjà c'est ça le quoi échouer. Ils en a domaine à commerce, ils en a domaine il y a prédication, ils en a domaine il y a libala, ils en a domaine, il y a éducation, ils en a domaine yonso. C'est pourquoi il y a des sages que les gens viennent auprès d'eux pour acquérir la sagesse. Yangwana roi Salomon asenga na yeba mbongo banani te kwa zaki déjà roi azana tout, mais asenga sagesse parce que quand une personne ne connaît rien dans sa vie, ne comprend rien, bien aimé à s'aimer koufa. Parce qu'on donne ce qu'on a. C'est comme Moutouana déjà assez échoué. Assez ratamba lebele abeta banza di pampamba ya so yoko senga conseil pa na jamais ko encourager alors mwana tika biso kutu tufanda ba 50 na mariage simbate yo ningo kende na vie ezana mutu na mutu onzamba place destinée na yiki. C'est par là que tu réussiras ta vie. Bamsu ba bonga na simalibala, bamsu ba bonga na commerce, bamsu ba bonga na enseignement, bamsu ba bonga na domaine. Donc domaine ezay belé. Mais ce que ça la kama beke yo le quoi domaine na yo o gagnant vie na commerce olingi bato tout baza ba commerçant impossible. Le quoi la yo liba le sala waouh olingi bato nyonso ba bala ce comme ko se moquer na ba bala non plus. On ne réussit pas que dans les mariages, on ne réussit pas que dans un domaine. Il y a plusieurs façons de réussir la vie. Et tant aussi yo ozo penser wana o memengo pa moto c'est à ratango. Jamais à kopuso ken avant OK liboso parce que eza iso mingi na kana biso ba bantu ba africain to linga te to mona moto a prospérer. Donc le kola yo aussi au sala ke simbite c'est que moni ke maele suki non nzamba azo pesa la génération ba maele ya kufungwama makambo zo changer. Alors attache-toi avec des gens qui ont réussi dans l'affaire et demande conseil. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout ça, nous avons mis en alors, vraiment, nous avons là à mon abino. Alors, pour s'abonner à Mayo Junior de Bundes TV, pour ça, la décision des conseils gratuits. Alors, nous avons PCB sur votre Kabola Nabino, que nous vraiment, vous allez encourager sur le business côté KT. Au niveau de la poto, il y a un avoir normal. Alors, il y a un zéla au kata-kata. Sur le niveau de la kata-kata, il y a un tout comme pour alors, c'est très risquant. On a vraiment battu belé baso violé bango baso boma bango nanzela ba komi utupoto amote mais belé ba kufa belé ba ozayo ba bwaki okana kata zamba poli kuna banyama baleo c'est fini mais quoi etikali ka bongo ba komi histoire. Alors pour ça l'attention vraiment banzela oya kokata kata. Alors concernant business vraiment boyoki ndenge c'est rapéticité. Alors alors, bless you. Mayo Junior de Bundes, I'm fine. Don't worry, everything is fine.
Thank you.